te bandeko balandi ya Tindika Télévision. Merci pour nabino bozora toujours temps ya ko s'abonner puis ya ko partager ba on a biso bobo mais on a kata Tindika Télévision. Bandeko balandi lelo tozali wapi? Je crois bi bandeko bele ba koluka batu na baye ba isika tozwami. Vu que Tindika mais ça ko kita toujours sur le terrain ko yela bino ba sango pe ko yela bino ba actualité politique. To mais ça ko kita ti na fin fond pour na ko kundela bino o ezali ba sango ya mboka na biso to pe ko lakisa bino ba réalité o ezali ko lekala kati ya mboka na biso lelo tozwami awa na Kisensu toye kotala bandeko to pe toye kotala bana esiko tozwami awa tozali na orphelinat Miséricorde na kati ya commune ya Kisensu toye koluka to découvrir to pe kokuta na bandeko to pe koyeba comment est-ce que ba imboka to pe bana to pe bandeko bazwami na esika yo comment est-ce que ba vivra bo continuer kozoba image na kati ya Tindika Télévision et puis ba réaction ya bandeko oyo bazali awa quand moi je salue mes boss papi Kenya Rifin Kisombe sans oublier batne so mensana ko soutenir ngai mon vieux Lucas Stage Jésus na kati ya Londres, mon vieux Dean na Londres na bossa noté, mon vieux Rabaka Songo na France na bossa noté, mon vieux je te salue na bossa noté, mon vieux Guy le Parisien na kati ya Londres, papa Damas Balambu na Londres na bossa noté. Quant à moi vraiment boyamba ba image pe ba réaction ya bandeko esika to ekotala na commune ya Kisensu to mesana ko ya bino ba sango to ko sala bino ba découverte bo continuer ko découvrir bandeko balandi to ko découvrir comment est-ce que bana to pe bandeko orphelin comment est-ce que ba vivre ka ndenge nini ba évoluer ka to continuer kozwa ba réaction ya ba bana o bazami a bino mo bo découvrir surprise o to bongiseli bino a sur le terrain na kati ya orphelinat Miséricorde. Donc tozo kota na bino déjà je crois fidèle internaute aussi kokota awa ici koto esaki bino ezali surprise tozomi awa na orphelinat Miséricorde na commune ya Kisensu toyo kolakisa bino to pe kotala ndenge nini ba imboka to pe bana o bazwami awa na orphelinat ba vivre comment est-ce que ba évoluer ka et puis to koluka tozwa moi intervention ya coordinateur ya isika oyo akoluka a expliquer biso bit nini to eloko nini etinda e vraiment asala oyo ou bien comment est-ce que a évoluer ka na bana o bazwami awa na orphelinat. Donc bino mo je crois bozomona ndenge tozali ko évoluer tomoni des représentants ya orphelinat mbote mona mboka mbote mama na ngai sango ni non sango te vraiment tozamana lelo to bimelio surprise hein to yelio pena par surprise si on peut dire vraiment na surtout comme on a présence na bino vraiment nzamba ola pambola bino pour la présence vraiment mama mboka to koki koyeba orphelinat Miséricorde depuis plus ou moins combien de temps depuis bandi orphelinat Miséricorde a toza au moins na 6 ans oyo ya tozobika officiellement orphelinat Miséricorde 6 ans tozali tozana 70 enfants et 45 filles 25 garçons au bazana katisika oyo bazobika. Donc depuis 6 ans tu as dit non? Oui. 6 ans. Oui, donc koyeba eloko nini o epousseur vraiment pona osala eloko ya malamu ya lokola orphelinat to ebite bit nini to eloko nini epousseur vraiment pour ça là. Vous voyez que maman Nangai dans la vie nous avons des imprévus. Dans la vie nous avons des imprévus négatifs et positifs. Et on a eu ça bande comme fois la vie qu'on néglige bande côté. Yom toza fort soutenu le faible. Et biso ba prophète Adoula toza na ba histoire moko bizarre. Na zaka na témoignage moko bizarre na lo barango med fois. Voilà bit ya témoignage na ngai moko nde etinda ngai. Oyebeza na dage moko lo bakabi mozu ya pasi ayebaka pasi ya baninga na ye. Na vie soko bela linu te. Moi ba pasi linu ezate. Alors que tout le monde est abela lino aibi pas salut nde salaka. So pena no kufela te, okoba ba pas sa kufela pete. Biso toza bato to traverser ba vie o ba no bazo l'exalelo. Ngai na aibi vraie famille te. Oyangai, le nom que je porte est le nom ya famille quelconque. Le jour que na yeba makam oyo et chokanga profondément na kati ya moteba. Et lorsque je passais à cours de route, je voyais les enfants. Et maintenant, quand je regarde ces enfants-là, je me demande, Seigneur, si ce jour-là, et maintenant, nani. Nakuna libota moko baboko lingai, batangi singa classe, et nayaki bébé, et nakokufa ya des parents wana nde bayeko yebisanga ke yozaka ya famille ote. Mais loko bato basali, batangi singa koleka même ataba na bango. Aujourd'hui, je suis licencié à RU. Réaction internationale, grâce à eux. Et je suis le pasteur de l'église Miséricorde ministrée à Lemba. Et le lot Nazali, au Bozomona Oyawa.
Alors que Nathalie, les deux personnes qui sont en charge, aujourd'hui ne sont pas là. Voilà, la Bible dit le bien-être universel, c'est fait pour les autres. Nous sommes sauvés pour sauver. Voilà, biso ba sauva ki biso pe na tour na biso to yepe faut sauver bana oyo. Parce que na kati na bango ezana ba don evandi. Ba bungisi ba boti ba bungisi destinté. Surtout to ko sunga bango, to ko tala bango, to ko tela bango motema ya mawa. Lobi na kati na bango ba tumine ba ko bima awo. Oui, mais surtout to ko tika bango. Maman, yeba ke tozo ba sa to ya kuluna na mboka na biso. Nous avons un problème, il y a un banditisme et c'est pour cela, moi, le prophète Aaron Dadoula, on est responsable et j'avais une initiative pour lutter contre les antivaleurs. Vous voyez aujourd'hui, jeunesse n'est pas maman. Jeunesse congolaise, c'est ça. Au sommet, on a morale, nabi, c'est ça. J'aime toujours raisonner de ma camoko à qui côté. Au sommet, on a jeune azola mkazo quand ça la tonga la mkame ane bombe. A telemi azola la boy. Voilà. Maintenant, lobby à Congo et ça babiso ba oyo. Lobby à Congo et ça bana oyo. Alors bana oyo pour pas ça lobby à Congo et zo senga photo encadrer bango, bazo encadrer maman ko ya malamu malama kasi pour le base utile de la société. Voilà musala to sala mama ngai. Voilà musala to sala et ça allié na problème oyo nga na kutana na vie. Ngai na za histoire bizarre makasi mbala simata mboya na osala ba témoignage na botama ndenge nini. Na botama ndenge nini na koli ndenge nini na tangi ndenge nini pour lelo bo trouver lelo prophète Aaron Dadoula na kateska oyo. En dehors orphelinat dans ozana elo romsuso salaka ozali prophète en dehors à prophète oza susunani. Bon, je suis prophète. Naza prophète, naza mosala ensemble, naza na église nangai na Salongo à par église bon voilà to deboya kana biso to zo bunda mais à propos ya orphelinat bana obabiga kana lisungia bato. Na lisungia bato na bimaka na baba mama na yokela ngo sonte na matina ba bis au moins na matina bis bato bazoke destination na bango nga na matina bis na tei bango mutu akabeli nga 1000 francs 2000 francs 3000 francs na bombi yango po bano lobi basala nini bali ya batanga et mso mona bibinti na wenze na telemi na wenze mama nazotaya webi Kinshasa congolais zaka pressa ko critiquer mais ko vérifier te comme congolais a traité ka ndeko ka escroc aventurier congolais a confiance en ndeko na yete dernier tesa ndeko moka tulinga bime prophète il faut bino pe na église bo ndeko te bato ba changer non premièrement yo pe faut zana na confiance en ndeko na yo il faut ba ko supporter na ndeko na yo qui so babe na ye au moins une façon ko supporter ndeko na yo et ko la prédication moko fort ya ko te ndeko na bongwana alors monsieur makala baba la maman mutaso critiquer yo zo seka abengo aventurier escroc oui s'il y a des faux il y a des vrais s'il y a des escrocs il y a aussi des gens qui ont ça dans les kimia. On appelle orphelinat zo botama c'est ko botama pe ba ONG zali ko botama c'est ko botama to éviter ceux qui bozora pe ba aide ezali ya ba gouvernement to ya ba bourgmestre to pe ya ba kondi o bazali quelqu'un qui amboka na biso. Non mama biso awana orphelinat misako to za na aide ya gouvernement mon côté to za na lisungi ya moto mon côté oyo tozolo bakie azwa ko sunga biso mutu moko ya politique on a azate mais au final miséricorde azana tous les documents possibles na lobi asali 6 ans on a oui tozana ba F1D so na bureau na tona ba certificat affaires sociales nous avons des documents tant na tangi 6 ans on a ya ko bima na officiellement so na zong selo ba ne passé so fa que au final miséricorde fonctionnaka na lisungi ya bato ça dit no banini collecte auto que na côté na ba balabala na bis ça dit na ba bis toi na ni fond ni appui moko quelconque oyo batu ba puyaka biso poto to le sabana oyo yango moni na profiter pe maman liboso na yo na lancer message fort na ba autorité no sur l'état ba responsable no sur l'état ba ministre ba député bango nyonso pourquoi pas maman Denise Nyakero pourquoi pas maman Olive vraiment na so lancer message fort bala bano oyo bazaba nangate bazaba congolais bazaba peuple congolais. Imagine de faire nourrir 70 enfants, ce n'est pas blague. Maman, on va y aller na salon pour Nambongo. Imaginez 70 enfants, ba otanga. Hein? Ano yo ba ozonga classe année passe à 45. Ano ba kota 55 enfants. Ndeto van ano fana meseko to za diplôme ya 4 bana. Hein? Bana ba simi sa tout le monde mbali moko. Tala ba vandi awo. Maman, nazana ni appuité. Bosala ndeni mpona kelasi ya bana to pe ba uniforme na bango to yebite en mindengo bi collecte de fonds bokenda ko tambola banzela par ango bozala suna ba aide. Non to la aide msute.
à part yango ya ko sauter bato ya ko solliciter bato nde tozo kene kote na balabala ya ko te moto asimbami nde akoya tato ayoka biso na bisa ya ti moi saka loso tato akabeleki no moi 2000 francs moi 1000 francs bozo bomba yango na moto maman et arrive à quel moment boye na sala moi 5000 boye na zo moi 5000 comme le roi 1000 francs et na longwe banda makolo tinda ko na sala na komi oui alors ozo maman charge ya makasi nazo la message na autorité na ba responsable nyonso ya mboka oyo botala bana oyo nzambe akozanga te ko pambola bino na sima ya bano lipambole bombami non bana basa ya ngati sont des peuples congolais, ils ont besoin de vous, ils ont besoin de votre soutien pour lobby na yango bazala bato, ils ont perdu leur jeunesse ba bon destin te surtout ko tala ba miso ba loba za utile bible solo bana proverbe 19 verset 17 celui qui donne aux pauvres prête à Dieu et Dieu lui rendra selon ses œuvres maman ngai ezate prophète adula sali pour mi voix parce que ngai moko na traverser maman moko très difficile. Hein? Na osala témoignage ya vie na nga bama na yoka katako na sali yango sur la télé na hotel ya bato au moins bazolela ce n'est pas facile tu vois que na sabo na bi vraie famille na ngate imaginez souci wana douleur wana nde na septa ko sala musala oyo yango na zola ce message na bande ko nyonso ba ya ko sunga bana oyo bana bazana posa na bango na sala posa ko travailler na mutu nyonso ofena miséricorde ngana sala ko Paul na loni yonde ko sola nango sala ko Apollos soko yé to travailler ensemble oyo ko bagala mai biso bi balé to za récompense moko yoka récompense na so pese fandi récompense na biso Ésaïe 58 verset 10 Bible lobi boy si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim et si tu rassasies l'âme d'un indigent ta lumière s'élèvera sur l'obscurité le ténèbre c'est encore midi Dieu sera tout ton guide il rassasiera ton âme dans la lieu aride nzamba ko le sota biska bikaoki mama tala bano yango mama na ngana yebisa yo na pesa conseil moi muke na ba parents tango ozobika na sa moyao ozo moi 10 francs bon ça venir la bana tika ba ventir mama ka musangai ozo mona papa musu locataire mais ata na 7 basi ma babar nyonso zali ayebi ko mona yango mais tani nyoko bon ça venir bana yo ya mi ba na sa ba parents tango ozobondela nzambe senga kan nzamba lola peso bo mulai parce que na absence na yo mutako lingelo ba no koleka yo azate ya mi sa tu mama nanga bato babala atoloti divorce na ndoto ko sala yango te mama ko sekate tano bo na pasi na douleur na bi vie yango mama na bi vie on ndenge zalaka je vous dis moi na bungisi ba boti na ye abungisi 85% réussite ta vie ceux qui batali mi so mate mo na zo riska beba mama nangai ofela bi go mulalia Thompson te ntazo se mama ola nangai ya moi na olia muto Thompson abwaki abwaki na full mais bamba ibi ndenge ni tembula balia Thompson et lamba ya kolate fa sengela ba ya ko sengela mama pe ala te lamba na swana ete et sala ya ndenge ni fa la tanika eleki tala vie ofela pona bana ndenge bayaka bino mutu ngena kozwa bango to bango bayaka bosana kandeni poke baya bana ba utne ba sources différents bana misusu ba para ba kufi place organisateur et ba zuba ba ko tika bango awo misu pe l'état voilà place l'état na biso azaka makasi yango wana après biso mukanda après mukanda tika na loba yango baya après so mukanda document après ça yo mais koto ya charge yo moko sala ki makamno ofela na yo suksala yango alors msupe au moins na maison na maison communale na affaires sociales ba zu mwana ba yebi ba tout ba rendre source na ye alors que ba moni que mwana azana parate ni ba yeko tika yi awa voilà ba outu na mo ba source différent nde bazali akata siko mais to fena misao de bozo mona awa azana 70 enfants o bazali bazo bikao maman c'est pas peu de choses c'est très difficile ba yela bino na ba nouveau né na mikie na misu ba kolia na ba nouveau né bazo ko lande awa c'est ba awa ba yebi que c'est pas na bango ndako na bango. Voilà, basalia. Siko comment na bana ko koma ba orphelin bo etopé bo mingi za la cause topé conseil no ko pesa la bandeko bazolanda par rapport ya ba orphelin ba msu vraiment acquisé bango ba ndoki ba msusu ba kukiza bango ba miyibi donc conseil no ko pesa pas ba parents to pas bandeko msusu pona makambo etali bana yango mona ndeko lobaki mama na ndeko lobaki no muta babo ya divorce et pourquoi na babo ya divorce parce que papa ko zo moi ça qui to makasi ko mama bana et bongo bana ba ko zo mama la mu wapi koleka mama na bango na ba prophète na biso ba prophète papa soko moni tek vanda kimia kanga munoko to panzi mabota bato c'est ça et ça na ba obon bana mwana msabota bana caractère et ça na ba âge moko mama mwana akomaka na niveau moko soki oza na maîtrise te oko kalfe mwana ozo mwana komi mobulu teti et ça étape
À un moment donné, moi, je reçois élan normal. Voilà, place one. Maman, absence de parents, moi, na komandoki. Absence de parents, ma code, moi, na comme repos bandoki. Na ba prophète de comparatif, maman, na ga kindoki. Maman, maman, na ebso ko kolonga na kola. So ki le ba prophète l'homme ba kindoki. Na kola, moi, na moko turbulent. Mais na kata famille bato. Tu peux pas me supporter. Mais ceux qui font bien des gens qui ont l'un na zate. Peut-être que nous sali au fel no pété. Mais ils ont supporté. Ils ont supporté. Ne voyez ça va pas ramasser la montée à mon ennemi. Qui ne sont malade ici là. Bon de l'ensemble. La Bible dit hein, avec Dieu nous ferons des espoirs. Et ils te feront la guerre mais ne te vaincront pas. Parce qu'ils ne sont pas en ngam na yo. Quand le sort ya bana o ya. Ah, ban basa victime comme belé maman. Basa victime, il y a viol na balabala. Il y a viol. Je vous dis, il y a mis la colis maman. Au kata o samsanin. Ameli no ameli bombe. Amono na sac yo zo le kana vetine ratika yo. Au kata sac, voilà. Sur des antivaleurs obstosolités pour nous afin que lobby bano bazala utile. Nous avons besoin. Congo ya lobby za Congo ya bana o maman nangai. Bano yo parce que génération tout le monde va pas Fatima roleka. Génération va papa Samaluko qui va roleka. Génération maman Denise ba roleka. Maintenant c'est génération de Sixidaka. Mais c'est ce que génération to traitant malamunte. Maman, génération to jouant en charge malamunte. Tala bana bas bazaliao. Tala bana bal bazaliao. Hein maman. Et surtout moi si nabet la cassette de moi si maman. Moi si azam ta ko sakana été. Nous sommes éduquer batalo poto loba. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Parce que moi si n'aime ta boko laka. Moi si n'aime éduquer. Yango soko moni mutu maman zota mo malamunte tala maman na yi. C'est que maman na yenda éduquer malamunte. So tala bana basiao. Il y a 45 filles. Imaginez, 45 filles. Ba maman ya lobby à Congo. Maintenant, ce baza éduqué. Baza orienté. Lobby to baxé le koni na moko. Voilà. Lobby à Congo, ça va ndeko oyo. Ya on a lancé le message ndeko nyoso. Ya motia balam. Ndeko nyoso, homme politique. Ya. Eza recommandation de ma paix abisso. Aimez-nous les uns et les autres. Sunga muninga na yo. L'état sur le bango bino sa personne en danger. Job 6:14. Job a lobby. Si quelqu'un souffre, a le droit à la compassion de son frère, de son ami, même s'il a abandonné la grâce de l'Éternel. Maman a des difficultés, c'est belé. Difficulté à l'ibossu à Golia. Il y a mis balé toi locataire. Na sika oy. Elle met toi locataire na kati sika oy. Ndo zo mona a toi locataire moi. Ota la Golia bana. Ota la classe na bango. Non, c'est pas peur des choses. Et ota la balata. Non, c'est pas peur des choses maman. Traitement na bango, voilà. Traitement na bango. Baswa na bango. Est-ce qu'il y a quoi là maman bozo mona déjà wana. Bo tala balo mona balo mona. O kota na kati papa. Avancer. Ozo mona na kati tozana problème bambeto. Ozo mona awa. Soko tali oketi awa. O mona awa zaka shamba bana basi. Bana basi le basa mo kokola. Bazalaka awa. Ndenge ozo mona awa. Mo basa kolala. Voilà. Oza shamba bana basi kuna bana mibal. Hôtel botana problème bambeto. Et hôtel bona mo ile yo mama ko tsozo kande mo ezali hein. Mulungi ako sakana te. To problème bambeto. Ozo mo condition bana bazozela. Parani na kondima mo na mo ani na condition. C'est tellement très difficile. Ya on a laissé un message dans de cognos. Au lieu contacter biso au bengi numéro oy. Plus 243 81 30 83 18D. Plus 243 81 30 83 18D. Numéro les sur WhatsApp ou à contacter biso na ONG Miséricorde TV aussi. Tu appelles la page. Tu appelles la page. Na page na biso ya orphelinat. Obeti orphelinat Miséricorde tozawana na Facebook. Tozawana. Orphelinat Miséricorde on pas parler comme belé to ezaka. Te Miséricorde tozaka biso. Obeti na orphelinat Miséricorde ezabiso. Ah. Ou sur nous biso na Facebook obeti Miséricorde Adoula. Na wana na Facebook. Numéro na biso yango na répéter ngo lisusu plus 243 81 30 83 182 na suka. Voilà le numéro de M. Angwaneza sur WhatsApp. Plus 243 81 30 83 18D. Plus 243 81 30 83 18D. Ça dit 182 à la fin. Voilà. Soutien peut te resenga peut to peut te rolo bosenga peut na ba conduit to peut ba bourgmestre ba député ba bazala mutema mamba we debino. Oui, na laissé message na ba couche nyoso ya population. Eza bande wazali bana mboka. Eza bana na kati ya mboka. Boste ni bana oyo. Maman nazo so a tozo bawa tozana 4 mois impayés sika oyo.
parce que tozo ka mwana moko azaki tellement grave na kati esika oyo nzamba sali grâce mwana ya biki soko tana bio nango mona ba ordonnance eza wana nzamba sali grâce mwana ya biki c'était pas facile to sali 4 mois impayé ah to futaka déjà $50 to sali pas mbati kuna na sima c'est pas peu de choses c'est tellement très difficile rentrée scolaire yango maman au moins dans classe de saison aquí mais to poussi bamba qui une classe ti lundi pourquoi ba quête na makolo ezate maman papa nangai ofela za mutute yenda okende classe na la gomme kaka loko azana parate nani ngo ko sunga tala vie orphelin yango mona zola se message de bande ko nyoso motia malamu mama moboto zalo zo yokangai osimbami ya ko soutenir bana oyo nzamba ko zanga te ko pambola yo ba numéro yango na utuko pesa mama benga numéro oyo nzamba ko zanga te ko pambola yo mama le bien-être universel nous sommes sauvés pour sauver mukolango kolo ko tuna yo Matthieu 25 14 40 abi il mettra les brebis à sa droite le bouc à sa gauche alors le roi dira à celui qui est à sa droite venez vous qui êtes bénis de mon père prenez possession au royaume des cieux qui vous êtes préparé dès la fondation du monde car j'ai eu faim à manger, j'ai soif à boire, j'étais étranger, vous avez accueillir, et j'étais ni vous avez vêtu. À gauche, retirez-vous de moi, allez dans l'enfer. Et à bateau, ça m'a bateau, nous avons colo. Mukolo, ça n'a pas quoi, mukolo, ce moment qui ne décolle na kata passe. Botala nzabe mona qui s'est sozo là, bande go. Bande bazana poste la noya. Na répéter sur le numéro oyo, plus 243 81 30 83 18 D. Benga biso ya. Nzamba ko sanga to pambola yo. Ozawa na ya, oza pa mikanda. Maintenant, Jacques 1, verset 27, la religion pire, sans tâche, devant notre Dieu, consiste à soutenir le faible de leur affection et de se prévenir du sur du monde. Déclencher miracle. Matrice Zika. Mais ça qui m'a dit l'os, maman, ya nango awa. Tout ça, maman, m'a dit bonde la nzambe. Bana baleli. Est-ce que maman nango, on peut imaginer. Matrice Zika. Pendant que tu es bon de la pour maman, molimo na nzambe kitie bisinga bi yeb saba mwa robota. Tala se maman talanga ina moni nzaba peso mobile. Mobile na ba niko seka. Ah c'est que sérieusement, ami mes prophètes oyo. Ah ça drôle, hein? Ou vertige seka lo sauter. Maman, n'est-ce pas s'il y a un mois? N'est-ce pas s'il y a un mois maman longwa, n'est-ce pas ça un moment ndo baka soy. Fièvre. Ba même en hôpital boy, docteur mais maman ça derrière kangam. Mon ben nabi, quelle sorte de magie? Oui, nous avons le père des orphelins et de mari des veuves. Nabi tel kamni ton salut. On a problème ya musala. On a des complications qui s'imposer. Il y a un conseil nzamba bana bitiko. Nzamba na kozanga to kablo témoignage. Ya mon a répété sur le numéro plus 243 81 30 83 18 D. On a des complications ya. Na mariage no complications télémi. Ya ka soutenir bana oyo. Vraiment que l'Éternel vous bénisse. Nous allons avancer pour que tous les images, donc tous allons vraiment soutien, tout le monde est vraiment to kiti awa. Na kati ya commune ya Kisensu, to kiti na orphelinat ya miséricorde, ça la vraiment pas si comment na bana oyo basili kozanga ya kolia ya komela ya kolata, alors que na banda kumsusu biloko kolia oyo bazali ko bwaka na ba poubelle, ba bilamba oyo bazali ko bwaka, donc bilo musu basalela ngote. Donc et ça vraiment malamu. Ce qui vraiment ya image oyo topé message oyo ya coordinateur ya miséricorde asili ko lancer et sili ko toucher même tema ya bato ya mawa et ko ça vraiment kitoko donc tozali toujours ko avancer tozoba image ya isiko tozali donc ils ont ça vraiment pas si donc tozali vraiment la poste ya soutien na bino et ko ça vraiment kitoko makasi ba soutien na bino vraiment surtout koto finance bilamba nyonso tozali vraiment la poste na ngo. Ya internautes ya tindika télévision to comme vraiment na suka ya balade na biso esike zo maki biso awa na orphelinat ya Kisensu ya miséricorde bino mo bosili komona ba image ya bana to pe bozupe maloba ya cordon plutôt ya isiko to zo mi na orphelinat ya miséricorde ndenga sili koloba ko ede bana ezali loka malamu ko bwaka
ozobwaka te mais ozobombisa. Donc tokosenga na bandeko o bazana mitema vraiment ya ko aider bana oyo bazwami anofina miséricorde parce que ba misusu bazali faut bazonga classe ba misusu baza kobela misusu bakozana poso eloko kolata ya kolia ya komela ekokute yo combien pour nous aider bana oyo so osalita moi geste moi mukenza mbalola osanga te pour nous pambola donc tokosenga vraiment ba aide na bino et ko sala vraiment kitoko nzamba lola akomona pe akozongisela yo. Donc je crois bien numéro ezali wana pour na bato bazana poso ko contacter orphelinat miséricorde ezomi ana kisensu ba numéro ezali wana et ko sala vraiment kitoko toko kitaka toujours topé toko yaka toujours pour ko lakisa bino ndenge bana bazali ko évoluer topé bazali ko tanga topé bazali ko continuer na kozala na kati esika oyo bo continuer ko s'abonner massivement na Tindika télévision, bo partager, bo liker vraiment quand on vraiment merci na chaque fois ça toujours on a na réalisation Mike Luzaya Dio. On se revoit vraiment la prochaine numéro. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Storm, l'unique shop congolais de Londres, na Grande-Bretagne, tila Londres, et saliko ça la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux na diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Storm et Zali Kakamoko, le sérieux, accueil, na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit na ye, il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon cri mobile yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso à produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo. Oya poso ya mama mwasi kitoko. Poso ya mwasi penza bazali kolula. Poso ya mwasi mobala kotala ye alemba te. Poso soko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit ezoteka na kati ya Eden Store. Na ba produit alimentaire. Oya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya mama congolaise. Eh oui, nyonso ko se pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala ka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na si sabiloko nyonso tela ka ye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store.